Bonjour, bonjour, mbote, 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 mes frères et sœurs, napesi biso nyonso mbote, 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 sika, message ekokuta biso, vraiment, naza sûr que nzambe na biso azo bate la biso esika nyonso tout ozali, na moi, na tongo, na butu, esika nyonso message ekokute la yo, vraiment, tika tata nzambe, apambola yo, pour na message ozoyoka, ezali pamboli. Mes frères et sœurs, bana Congo, na memeli biso message moko lelo ya vraiment pas na motema ya choquant ngai moko e choqué ngai avant na pesa message oh na 8 ans puisque ezolekela ngai makambo oyo nzambe abomoi alingeli biso te me o bata mokili babongisi elaki biso oyo bazosala biso na Congo makambo ezosala na kobatama makambo oyo ezosala dans les secrets o babongisi elaki biso frères et sœurs bana Congo boyoka message oyo je vous en supplie et message oyo tobwaka ngo na ba tiroir te mes frères et sœurs message oyo na ye nango soki etelemisi biso te soki tososoli te ezali kaka na lobi sunde na lobaka na mawa ya nzambe ako libérer Congo mais mingi bako perdre bomoi na bango mingi bako zala te po ba mona libération ya Congo surtout ba o baza na inconscience surtout ba o bazo sosola te makamuni ezo salama ton nini o to zana ngo sikoyo o baza na ignorance. Message ezali très important etali mboka na biso Congo message o nzambe ya pesinga ya lakisinga yango na ndoto avant président na biso Félix akende kokutana na Macron message o etali Macron na batu nyonso o bazo entouré o babimisi petit na bango confiance o batie Macron liboso o bazo bombana me nzambe azomona bango nde maloba nzambe ebisi biso ke azali oyo amonaka ata tonga ya mwindu na kati ya lidusu ya mwindu ya monaka il est le Dieu qui voit dans les secrets o basalaka na kobombana ya monaka mutu mota kosala likambo na kobombana nzambe amona te. Et puis l'eau comment te salamaka parce que c'est lui qui permet toutes choses. Et à son réveil biso puisque il est en train de faire quelque chose. Nzambaza mabete, nzambaza zobate. Azo pesa biso mayele bana Congo poto telima. Nzamba loba na biso jamais bovanda. Nzamba sa ibsanga na ndoto moko pourquoi bozo senga nga biloko na sina pesa bino. Nzamba zo gangela nga na ndoto na pesa message wana. Pourquoi azo loba na biso bana Congo pourquoi bozo senga makamna sina pesa bino botiki yango botelemeli yango te bozo tika yango pourquoi mes frères et sœurs toka message o nzamba pesi message esali epesi nga passe epesi nga ikanda moko lisusu mes frères et sœurs tozo sosola te nzamba koyana mane ko ramasser ko so ba reste ko batela oyo kotikala oya kozala maele te akotelema te akososola te akokota na kati ya buzoba na distraction mbonge ane komema ye toka message o nzamba alakisi ngai na yaka koloba makambo yanga te naka kosala analyse te naza nanga pe youtubeuse te eloko asuka o nga moko na volonté nanga na kwai kosala yango wana même pas dans mes rêves. Donc nzambe muta poni nga loko aponi ba misusu ebele alakisaka bango makambo baya koloba pona ko sonner trompette nzambe lobi asala ke loko moko te sans avertir peuple na ye avertisaka toujours alors faut batu bazala o ya poni po baya ka ko avertir baya ka ko sonner la trompette c'est ce que nzambe asali na ngai. Mes frères et sœurs na koti na message oyo o etali mboka na biso nzamba alakisi nga makambo nazopesa message wana e nazopesa discernement au Saint-Esprit avandisi nga mpona kososolisa nga makambo oyo avant président na biso akende kokutana na Macron nzamba alakisaki ngai ya peut-être ezalaki 2 jours ou 3 jours avant événement wana esalama président na biso akende kokutana na ye Donc message yo
nangi président biso attends mutu moko a comme ça message pour makambo na lobeza très sérieux, ce n'est pas de la blague. To kango malam eza un niveau mususu ba comme c'est la président na biso po nzamba lobi makambo e bomba na soka la kisiote okoyeba te yango lobi na biso un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et comment mina livre à proverbe nzamba zola kisangai na butu wana na ndoto na vandi na ndako moko kovana na vandaki na ndako wana nazaki na bato na kati ya ndako. Alors nzamba lakisanga spécifiquement tezaki nani mais loko nzamba nga lakisanga par là ezaki nation na ngai, famille na ngai, libota donc mboka na ngai, race na ngai. Ndako wana e symbolisaki mboka. Na vandi sikonga na vandi côté à fenêtre. Sikoyo kovanda to vanda ki wana fenêtre zaki nango pole to vanda ki kimia. Na mona mbala moko eloko moko boye mes frères et sœurs. Eloko ngo ezali lokola tuyau moko boye, mais tuyau ngo etengami boye. Et ça lui en fait boye, et telemi boye, quand ndenge na tielo boko boye, et ça lui sikoyo boye. Et ça lui un peu boye. Sikoyo na kosalo esali boye awa na bu nango esali c'est comme si ba placer ngo caméra. Et ça qui na mwinda moko sopela lokola caméra. Et sali boye buana na mutu wana ezo sala esali siko lokola caméra. Et yé sikoyo boye kande na tie boye et yé par la fenêtre place nga na vandaki et yé ti ezo matati et koti na kati ya ndako. Na kati ya ndako na place to vandaki. Sikonga na moni yango. Na moni ndenge yé, na moni ndenge koti par la fenêtre na zupete ya kotala yango. Donc ndema ngaki na contempler na mona soki ezali. Na moni keza caméra. Nga bime oyo caméra. Caméra euti wapi? Pezo luka nini eko sa na kati ya ndako boye. Yango moko pona moni mutu te na tali boye na tali par la fenêtre na moni mutu te na moni ka yango moko euti comme si batindi yango na ndenge ya mystique eye koti ou bien so télécommander yango ekoti na ndako. Sikoyo elinge bandako circuler na kati ya ndako. Nde molimo azoloba na ngai na kanga caméra wana na maboko na nga na kanga ngo na bwaka yango libanda. Na zui courage na telemi na kangi caméra yango mes frères et sœurs na bibisi yango libanda na bwaki yango. Na bibisi yango par la fenêtre place eutaki na bwaki yango libanda na bibisi yango na kangi fenêtre. Nde nazo kama nazo ba mais o eza nini? Mba mona ndoto ka wana na bandi ko yebisa siko ba na bandi ko tuna bato to vai na bango na kati ya ndako. Na sotu na bomoni makambo eleki awo po na moni mutu a réagir te. Bango sikoyo bazo tuna nga eza nini? Nemso bango na tuna bango mais moni makambo eleki awa te. Ba moni na bango eloko te. Nemso bango moni caméra o yete koti na fenêtre et puis na kanyango bo na boki yango libanda. Bazo kama ba bandu tunanga eza nini na expliquer bango. Donc nzamba zo akisanga par là que bato ovandi na bango baza misute spirituellement. Bazo mona na moi ndenge bible esi biso mais baza na misute ya molimo ba monite. Baza distrait. Ba moni makambo sa miona te. Nde na sosol na bandi ko expliquer bango makambo ngala. To kamo bango bakamo wana esili scène wana l'équipe place wana mbala moko to se retrouver siko libanda to komne si libanda ya ndako esili siko lokola to temi na liboso ya lopangu ndeka ba quartier zalaka eza pena na Afrique ndeka ba quartier na biso ba na biso ezalaka na Afrique to vandi ba yango biso to temi liboso lopangu. Mes frères et sœurs mbala moko na mona na coin ya balabala na quoi avenue ya biso de avenue na place au télémaki na moni biloko moko boyezo ya lokola ba projecteur minda makasi ezobeta wana kana kati ya ndoto minda ezobeta lokola ba projecteur mba moko nga na bandi otala bi oh nini na moni yango ezoya kaka ndenge na mona kango liboso ndenge na betela ki bango bato na nyoso tu na ndako lisolo kaka ba caméra na mona ki ekomi ebele ezoya.
bato bazana sima nango basimba caméra wana baza brouillé nazomona bango te nazomona kaka ba caméra wana ezoya kaka ndenge wana ntango namoni yango ezoya mbamona bandi koyebisa bato oyo totemaki na bango na bitala biloko makambo nayebisaki bino yango oyo bomoi makambo nayebisaki bino oyo namonaki yango oyo sikoyo mes frères et sœurs scène wana esalami lokola naloti ndoto na kati ya ndoto nabandi kobetela bango ndoto namonaki liboso. Donc, ndoto na kati ya ndoto, ce qui veut dire la confirmation, tout simplement. Nzamba zo confirmer nga makambo uta webisanga. Makambo uta la kisanga. Donc, na zwi ndoto na kati ya ndoto. Na mandi ko betela bango ndoto na monaki. Donc, et ça la meli biso, bango ba termina ngai quartier mobimba tozo mona siko ba caméra wane yi. Batu nyonso siko ba moni yango. Nga na mandi ko betela bango ndoto na monaki avant o muta monaki te. Nde bango so eza yango makambo biloko mona ki na ipsi bango yango na mona ki moko siko ezo yebele minda wana lokwa ka mo epelaka makasi ya ndenge wana na ipsi bango za ki moko siko ekomi ebele ezo ya eza nini nde andi ko ipsa batu wana bandi ko kamoza prophète ngamona zo ba ya sol na za prophète donc na su confirmation na kati ya ndoto. Soki oloti ndoto na kati ya ndoto zo confirmer za nzambe mutazo confirmer makambo donc eko salama makambo nzamba zo ba siko makambo ni eko salama wone za makambo nini biloko nini wana yango na zo bino mes frères et sœurs to landa s'il vous plaît biloko na tango bandiko ya ba caméra na tango bandiko ya batu nyoso bakomi na panique na ngai na batu bazaki nso ba bolonga bokota manda to comprendre que za ba caméra auto yebi esike utite mbala moko molimo a saisir ngai molimo bandi ko ebisanga omoni biloko wana ezoya ba minda ba projecteur wana ozomo eza caméra te eza ba caméra te eza plus que caméra abinanga eza ba détecteur to landa malamu place nazo kota na kati ya message moko révélation moko ya makasi abinanga ezali plus que ba caméra eza ba détecteur et là on est molimo zo ngolo ba isika wana donc eza plus que ba caméra et comment na lokola caméra peut ko détecter plus que caméra o eza na kati na plus profond to landa malamu mes frères et sœurs tanga lobi nanga molimo lobi nanga bonga bia bon eza plus que ba caméra eza détecteur donc eza nyonso et plus que ça abinanga lobi na molimo abinanga oyebi eloko ba détecteur wana ezoluka ngala bine na yebite nazo comprendre pété na yebi pe ko sala nini awa te nani pa ye nango nazo mona te na mona ka ba caméra wana oyo yebisinga siko eza plus que ba caméra eza ba détecteur ya nini bande connecter so to so comprendre détecteur eza biloko e détectaka biloko na kokoma esika wana poto comprendre malamu makambu nini ezo sama na Congo po nzamba loba pamba te puisque moi j'ai tout compris depuis et nzamba zo pesanga ba confirmation na lingi to kende ensemble tous abata molimo to soso makambo ele kamboka na biso sikoyo molimo abina ngai olingi comprendre biloko malamu olingi yeba biloko malamu iloko nini ezoleka abinanga makambo oyo ezoleka na kolakisa yo oyo ezosalama na ngaliema mes frères et sœurs alobi nanga bongo na ndoto nga naza na Congo te ngaliema oyo azoyebisanga ezali hôpital ya ngaliema bandeko nanga oyo ata na ide na ngai navandaka nazokanisa bamama oyo babotaka na bahôpital me na makanisi na ngai nayebi ndenge hôpital ngaliema efonctionnaka lisusu te nayebi te soki mbula naokaka nabotama soki mpe na ngaliema donc nayebi makambo hôpital wana te donc na ide na ngai nakende oyeba makambo zo mes frères et sœurs loin de là alobi nanga molimo abinanga yakana ke alobi nanga yakana la kisao makambo ezosalama na ngaliema na hôpital ya ngaliema a préciser alobi nanga hôpital ya ngaliema bandeko nanga ba congolais nazo pesa bino nazo no makambo moko ya grave écoutez s'il vous plaît to partager message to soso to comme na air moko ya mabe makasi
sikoyo ngai na ndoto sans pouvoir tant nzamba so pesa likambo so molimo azo bano likambo memi a déplacer yo à la question le likambo toi tu ozo kendo tambo na molimo. Mes frères et sœurs na longwe sika na zalaki na komi na hôpital ya Ngalema. Mes frères et sœurs toyoka na komi na hôpital ya Ngalema mbala moko na se retrouver na département, voilà. Na bando luka kombo yo pour ngai néerlandais, trop de néerlandais na monoko. Na département ya bana. Ya bana, ça qui pédiatrie te. Pédiatrie neti ba bébé te. Ça qui ka département moko za na ba jeune, bana ba jeune. Ba bébé kutu penza te. Ça qui pena ba bébé te, mais bana. Moi bana ba 5, 10, 15 ba jeune. To comme le département moko bongo na telemi boso wa mbala moko porte wana efungwami. Tant porte wana efungwami, mes frères et sœurs, na boa kamisu na kati na moni bana ya ba 5 ans, bana ya ba 10 ans, 13 ans, 15 ans, en tout cas ça qui ba jeune, ba 17 ans par là, et ça qui ka ba jeune. Mes frères et sœurs, à ma plus grande surprise, na choc, Natala banana, puisque Dieu est en train de parler, il est en train de dévoiler un secret. Oh, la tabato bazo salango ba bomba ni nzambazo dévoiler bango, nzambazo bimisa bango na poissa, ce qu'ils sont en train de faire à ce peuple, ce qu'ils sont en train de programmer de faire. Natala boye, mes frères et sœurs, bana wana on a moni ba jeune wana, les enfants na moi ba jeune garçon, c'était des garçons. Moi na moi ça zala été. Moi si ozaki ici quand c'était les mamans, les parents de ces enfants là. Pona nini na moni ba jeune wana na ba parents, moi bato bazaki pembeni na bango c'était plus ba maman et zaki nini et zalaki bana moko bazalaki na état nini, bana nyoso na monaki wana ba jeune wana nyoso na monaki balati ba pampers. To landa malam na bandeli na bi bana nyoso na monaki ba jeune o na monaki balataki ba pampers, bazaki na ba pampers, tolo na bango polele, na se na bango pamba makolo ngulu comme des bébés. Nde ba bébé batambola na bandaku, nde soto boti bana balata ba pampers azo tambola tolo pamba makolo ngulu. Mais bana mikolo toyebi bien bana na biso ata kutu na Afrika ngo ata na ba na mikili nyonso ya ba poto bana ba âge neti ba 15 ans 16 ans kutu bana biso kutu ba poto wa ba sala ka mona na âge na sia ba bandi ko sala ngana zana mona ya asa pusanya leki mo muke ba âge na mais soko otali ebe irresponsable na makambo sala ka makambo nyoso azo entreprendre. Donc bana wana o nga na monaki bazalaki na ba pampers et ba mama o na moni bazalaki ko landa bana wana ko liesa bango donc ko kanga bango bakende gauche te bakende droite te. Pourquoi? Parce que tous ces enfants là mentalement bazalaki dérangé, mentalement bazalaki perdu, mentalement bana nyonso o na monaki batonda ki na département wana bazalaki mutu na bango ezalaki malamu te. Et ba mama wana bazo contrôler bango, bazo landa bana na bango, bazo liesa bango, oazo pesa moi lipa, oazo landa mwana kende donc a perdre ba pédale te pour ba garder bango na contrôle. Et molimo alobi nango ebi poni na memi yo a omoni bana o nyonso to moni bana o nyonso baza na hôpital ya Ngalema, bana oyo ba tenir bango to ba botamaki to ba botamaki na hôpital oyo to ba memaki bango na hôpital oyo. Donc en fait makambo oyo esami na hôpital oyo ezanini o détecteur wana ekoti ba détecteur wana ekoti ezoluka na kati ya bana oyo bazana puce boyo kanga malamu makambo na zolo baso na okosa yango nga mwasi oyo nde na vandi awo
Oh son nzambe ya likolo te nde nazala suna mokili oyo te so na okosela nzambe wana bomoninga nde bomoninga lelo bomonanga lisuki ngam na yebisi bino soki nakoseli nzambe makambo nazoloba bomonanga su te donc nzambe wana alongolanga na mokili na ye nakosala nyonso me nakokosela nzambe likambo te makambo nazoba mino eshoke nga molimo aloba nanga boye bana wana omoni baza na puce batie bango na kati ya nzoto puce eza ni puce bapuce lokola ya telefone bapuce lokola ya oyo eza na bacarte bancaire bapuce lokola oyo ezali na baidentité bapermis de conduire puce abi nanga bana oyo nyonso ozomona bajeune oyo nyonso bakomi na état oyo mpo bakotisi bango bapuce na kati ya nzoto badétecteur wana eye po eya koluka batu nyonso bana nyonso bajeune nyonso oyo batie bapuce awa ezali kaka esika oyo namemi yo moko me bana wana baza ebele makambo wana esalami partout me namemaki yo na hôpital oyo mpona alakisa yo bapuce eza na kati ya bana wana alors détecteur wana oyo omonaki ezotambola ezocircule yango nalobaki eza plus que caméra puisque yango ekomona tina kati ekomona elongi comme caméra puis ekodétecte na kati lokola détecteur ekozoluka bapuce bana nyonso baza na puce bajeune nyonso baza na puce wana kati na bango baye koluka bango mpo na nini baye koluka bango mpo l'air ekoki boyokanga malamu mes frères et sœurs bomoni mwana mobali oyo Macron bomoni mwana mobali oyo Macron aza na mission moko incroyable aza na mission moko pona Afrique mobimba place oyo basi bazwi grâce babengani ye biso mpe ezoya ngai nazoloba ngo na kombo ya nzambe akela Congo oyo akela likolo na se oyo abengi ngai oyo ayebisi ngai makambo mosusu oyo naloba te awa Congo na biso ozala libéré mission surtout bapesi Macron nga na lobby yango na kombo ya nzambe na likolo ako échouer yango po asa échouer yango tango nzambe azo exposer eboyi c'est que mission na ye ezali échec échouer na mboka na ngai échouer même na Afrique c'est pourquoi je dis ba oza na distraction ya kokota na sima na kati ya piège à bateau ba perdre bon moyen na bango puisque Dieu ne travaille pas avec des méchants avec des traîtres avec des distraits. Nzamba sara te bato bako bina banda tongo ti butu bako mela masanga tongo ti butu paresseux tango meli masanga olango oki olali na mbetu na tongo zwa courage oki osala te bande ko ngana lingana nga koloba te nazala makambo ebele na motema na nga ezolekela nge sanga passe na linga oloba na nga te nga nazala na liste te na yaka pona tia mutu te banda koloba na ye nazala na respect nzambe wana benganga ayisa ngai te na ya ana sala ba analyse nga sala analyse te na yaka ka koloba makambo nzamba lobi mais trop c'est trop oyo est-ce que bozo mona bande ko place to komi nazo semno makambo na zali mosali oyo nzambe naza instrument oyo ya zwa ayisa nga makambo na mona kana misu nge ko kisamaka a confirmer nga ndoto na kati ya ndoto na ebike c'est ce qui s'est fait eza makambo oyo basi basalaki eza en cours te basi basalaki nzama memi ngai esika makambo nezo salama eza kaka esika wana te eza éparpillé et moi je sais que c'est dans toute l'Afrique eza dans toute l'Afrique pourquoi puisque nzamba lobi l'air na bango et c'est sili nzamba lobi na ngai bo molimo. L'esprit me dit, au moni mutoyo, au moni Macron, azako luka bato ba kende ko bundele bitumba na Ukraine. Basi ba cheki ba pis na bango na kati ya banzoto ya bato ba koya ko kanga. Ba détecteur wana ye ko luka bato nyonso tu bazana ba pis. Bazana problème ya jeunesse. Oya ko bundele bango na 3e guerre na bango. Bazana problème ya ba arme. Oh ba kende ko silisa nango ko bunisa nango Poutine na bitumba na bango oyo ko salama minéraux wana oyo Macron telemeli eza pona ba arme nucléaire eza pona ko sa masasi pona ko bomana ana besoin ya ba arme ana besoin ya minéraux ya makasi ya ebele
alingi aza na accès na ba minéraux na biso pona ko sala masasi pona ba gagner troisième guerre mondiale oh bako gagner te bako gagner guerre wana te ngam na ebisi bino France ako gagner guerre wana te ata meki ata bomi batu ata su ba minéraux mokili mobimba bande konanga Léopold II. Si je me trompe pas, c'est Léopold II. Hein? Oh, à Katara, on a biso maboko. Oh, à Yaka, ko bombe la biso, Congo mobimba likola ba pine. Bazwa ba minéré. Ça fait combien d'années bazwa ba minéré? Ça fait combien d'années ba liéné ba na Congo? Ça fait combien d'années ba bomi biso? Makila boni tande koti na sa mabele. Combien d'années? Bande konangai. Peuple Congo, boye bisanga, est-ce que ba minéraux wana esili? Oh ba zwaka ba yi ba kamikonyo soto esila. Esila raté. Penga la so sabino bazana ba minéraux oh nanu ba monité. Oh nzambe o akela ba minéraux wana abombeli bango. Ba komona ngonga na osambela ye na osenga ye ba kufate, ba mona yango. Ba mona ba minéraux wana esua bango na motema. Ozo sa bango zuwa. Po bazana lokote. Bane l'autre côté, bane richesse mon côté. Et ce qui n'a pas mokonzi na biso mboka, et ça pour a pesa et révélation. Naebi kaza mutu. Peut-être qu'il n'a pas la révélation. Ngana se limitera na o nzambe nanga yebisinga. Na lingaki na commisser la peuple Congo message on a commisser la paix mukonzi na biso ya mboka. Ayeba mutu wana nini nzamba la kisi na molimo. C'est ce qui est essentiel. Yemo kwa ko vanda asana ba pasteur au basambe la kanaye, il va analyser. Ils vont discerner ce message. Pour ceux qui te salent dans le côté, to bengani batwana libandate, oui, une grande partie de la population seront pris dans le piège. Pomboka na biso eke na ngwe paite sa mboka onzamba akela. Akela ngona bilaka, oui. Akela ngo pona ye. Nzamba sa zo batazwa ba minéré ebele atika na Congo. Atia ba Congo ebele ba minéré nyoso atika na mabele na biso. Asa zo bata yebi pourquoi il avait fait ça. Il sait pourquoi il avait créé toutes ces choses. Ayebi pourquoi atikeli biso ba minéré wana ebele na mboka na eza na tina. Yangwana banda ko zwango esila kate. Ba kufi batiki yango bana na bango babotami bazo continuer ko zwa ko yiba mezo bota kaka. Pe oyo nanu ba moni na misu to tata nzamba bombi nanu ba moni yango te. Ba ko sili saka yango te. Ngandenge bazo ya bazo yiba ba mineye bazo ba vandi na sima ba mineye na soke la bango mawa puisque ça ne va pas finir ici la nango te. Et ko sila te mais bango ba ko leka ba mineye na ekotikala. Mais ngana lingi biso bana mboka, biso bana Congo, to profiter na héritage au tata apesi biso, o mokeli na biso asali biso to botami na mabele wana eza ya biso. Puisque un jour soki nzambe na biso lokwa zolo baboy, azo promettre biso qu'il se lèvera pour yem biso moko tozo ko kotelema te. Po bande onanga boye bisanga banda makambo e bandi. Est-ce que peuple Congo sa telemi? Muto azoloba ke nzambe azana ye tina te. Nzamba ko sala na ye eloko te. Na ndimi mutu wana pona ye mais pona ngai te pona nga na ebike sans nzambe eloko moko ko sala mate. Sans nzambe eloko moko ko sala mate. Donc nous ne pouvons rien faire et c'est vrai. Mais ceux qui mutu wana sa convaincu na idée na ye wana que pona ye za nzambe te donc nzambe ne peut rien faire mais après ça biso solution après ça biso solution so pas za na bakisi abimsa bakisi na ye abenga na batu wana nyoso asisa bitumbana. En fait moi j'entends ngana yoka makamususu ezo kamusanga olobi yo bakisi ou bien yo za na kindoki makasi mais kindoki yango emona bato ba osala biso mabete bakisi wana bozana ngo bozana makasi te ya kobenga na batu wana.
Bosi ça ba guerre, ba bombo ezoko lela ba mama bana na bande kona biso baza ko kufa, o maman ya kufi, mwana tikali na mukongo. Donc l'histoire se répète, l'histoire continue. Bon bandoki bozo mona ngote. Alors, ngai pona ngai pona ebi ke bandoki bana bango ebele bataba kisi bana bango ebele. Donc ils sont impuissants na makambo. Donc na zone dimela muto ya kelo ayebi mode d'emploi ya loko ya kela. Ayebi mode d'emploi ya biso batu, ayebi mode d'emploi ya mboka na ye, ayebi place a tchaba minéré na ye, ayebi tina sala yango, ayebi makambu nyonso tu na mabele, ayebi makambu nyonso na mokili mobimba. Ana contrôle a likolo na César Nzambi. Yé moko mutako telemisa soki ako telemisa ba o baza révolté ba o baza na bolingwa mboka, c'est lui qui va faire ça. Nzamba lobi na biso en aucun cas to vanda to kanga maboko to sale loko te to libérer mboka te to bundela mboka na biso te to loba te to défendre mboka. Il n'a jamais dit ça, c'est archi faux. Nzamba na biso loba bongo jamais, c'est faux. Donc muto lo barabon a cause la Nzambe makam. Nzamba lo ba bongo jamais. Donc voilà mes frères et sœurs. Na ebite soto sosoli makambo. But ya mutu wana obazo tambusa. Ya Macron wana obazo tambusa wana. Ngana ye nana makambo lo ba pona ye. Mais na mwana Nzambe nana ba réserve na ngai. Aza mwana bitinda ya ba américain, aza mwana bitinda na bango ba tche liboso. Mutu na osé, Macron a osé koloba ke azui place président na biso atikeli place, atikeli temps loba ke ya kozwa ako cartographier ba minéré na biso ye moi nous nanani ye nanani na pese permission wana nani asengi ye. Voyez mes frères et sœurs, biso bana Congo soto vandi na mabele na biso to zangelo te toko zanga rien biso nde to zangelo te. Mais c'est justement système na bango nde bazako benga na bana ya mboka nako nyokola bana ya mboka nako priver bango de tout pour ba benga na bana mboka, pour ba benga na bana mboka ba ken libanda, pour ba benga na bana mboka ba baye mboka na bango, ba baye mabele na bango, ba tike na bango. Tant to tike bango mabele justement oui balingi ba remplacer biso. Bazo zoua o bangi bazo lokwa ba kobay. Mes frères et sœurs, na langage ya mutone ya président na bande ona na oka kanda moko. Na oka kanda moko, mes frères, so ina lobi na loba ate. Non, il m'a énervé. A pesanga kanda moko sa. Il y a un droit au coloniser biso. Na moyo ale loba coloniser biso. Makambo loba yo neza colonisation. A sakay na biso, sakay na peuple mobimba, so ba mamba bongo biso président na biso. Ata mwana mukie, azo comprendre langage ne o eza ko sakana na batu. Azu droit na wapi, président na biso tikeli etandenge nini, pourquoi? Soki ozo sosola makambo so lobate, yango nga na pesio siko révélation na molimo, idée na ye na molimo. Président na ngai nazo yebisa yo. Omoni mutu oyo kaka jeo basalaki Kadhafi, Sarkozy akenda pa Kadhafi, ake kosenga Kadhafi mbongo po akoma mokonzi, po ba election na eleka malamu, po gagner. Mutu oyo asungi po koma mokonzi na mboka na motema malamu, asungi yo na ba moyen po sala ba propagande na yo. Est-ce que mutu wana koki ko zongela yo balukela ye mabe? Oh, solution simplement. Mais mutu aboma Kadhafi eza Sarkozy.
petit na bango confiance ezali. Donc bango basoka ba président français batindaka bango na Afrique. Bana bitina bango na ba pays africains. Eza ba président français. Lelo Kadhafi azawapi. Tande ba boma avec humiliation. Humiliation. Bokasa azawapi. Bokasa kuta na ko benga bango ba papa na ye. Bokasa. Asuka wapi. Président Nangai. Ngana zongeli juste une seconde message na Zouaka. Na moni président Nangai. Ba betie masasi. Akufi na pesa message wana. Mais na kati ya bato ba beteki masasi. O batonga ki mulongo mutali. Boso na mona ki telema kezaki président wana ya France. Na pesa message wana. Bato na bazana camarade. Même un petit message comme ça peut aider le président. Ça peut l'aider l'homme soit qui n'a doute. L'homme soit qui comprend mutumo malamute, mais message moko yé et sungi na compréhension na ko mona clair. Mutuana azana ba intérêt mususu na sima. Asa même na besoin biso nyonso to longwa bana Congo to tikela bango Congo. Bazwa mboka na biso, bazwa na ba minéraux, bazwa biloko nyonso ba remplacer biso to limwa, ba lingi Congo mais ba lingi biso te. Soki mutu wana lobi alingi congolais, alingi mwana Congo, alingi président na biso, to alingi Fali, lokuta ya lokuta. Alingi biloko eza sima ya président na biso. Alingi biloko na ye o eza na mboka na ye. Alingi biloko yo jeunesse yo eza na sima ya Fali. Aza na besoin na bango te. Ana besoin na bino te. Message on a so pesa yango. Pona yebi ke président na biso Fali. Bango nyonso baza bana mboka. Biso nyonso soto perdre loko moto perdre biso nyonso to. So likambo na mboka na biso kozala biso bakoloba mboka na bango bakoloba mboka ya président Félix bakoloba mboka ya Fali comme musicien bakoloba mboka na bango bakoloba mboka na biso biso nde toza mikola biso mutoko subir eza bango te. Message oyo esunga président na biso a comprendre a sosola ezali kambo ba doute te azana eloko mususu ya plus grave pas seulement les minéraux pour ça na ngonini pas ça na ngonini eza pona ba arbre soto yoki to zongi na histoire à deuxième guerre mondiale o esili saka guerre ya deuxième mondiale nini minéraux wana arme chimique wana eutaki na Congo. Et c'est l'idée qu'ils ont. Oh, et que si les sous guerre na bango yo ya misatu et uta na Congo. Alors, le kola ba monique ba porte comme ko kangamela bango. Alors, ils ont employé beaucoup de moyens même pour na kozwa batu o ba ko bundela bango. Ba soldats français ba okima ba lingite, ba français ba mo ba telemeli yemoko président wana Macron wana a yemoka bima ki apesi discours abi histoire à France et Sili. Basi ba sili na bango basi ba kwei ba nyongo eleki bango ebele nyongo moko ko sakana te bango moko. Donc en fait bazolinga ba sekwa na mboka na biso biso nde to telemisa bango biso to pesa bango ba ko bundela bango biso. Donc bazwa biloko nyonso epa na biso. Et moi je sais que en Afrique mobimba na lobi lisusu ba place o bazui grâce ba fungoleli bango misu ba comprendre bango baza éveillé déjà ba bandi ko benga na bango. Biso pe bana Congo toza éveillé mais loko nini eza ko kanga biso maboko to benga na bato wana te. Et loko nini ezo retenir biso to benga na bango te. Ndeko nanga Fali okobini sa bato mais bato ba bina liboso na yo bazali. Ba luambo ba bina kama kasi liboso na yo. Basala ba succès moko ko sakana te. Eleka nandimi te sika luambo zo abinaka po asa susu na mokilité nyonso elekaka nango mais passion zo salama na mboka Fali ndeko nanga soki o stopper yango te soki o telemite pona koloba non
Ce que télémité pour na komona pasi ya maman ya bota pour basio na bazo kufa ba bota ba mema ka 9 mois na libumu fali. Jugement na yo. Jugement na yo. Et les kate au ressurté. Ce que se repentir te na makambo. Ko se repentir ça veut dire ko tika. Ko tika puisque ça ne va pas, puisqu'il y a un mal, puisque ma bé ezali, puisque ma kila bana mboka no ezotanga. Puisque ma plan ya ma bé ya ko kata mboka no ya ko balkaniser mboka na yo ezo continuer. Luka on a délivrance ya Congo. Luka Congo ezala délivrer yo sepela. Au vandi jour yango o meli mai mwinde peli. Au moni nenge Congo Afrique eza délivré et oza esengo na yo. Mutu wana. Oya collé dans la peau wana. O batu ba lobela yo ba komo lobelo mabe ba komo sakali ko na yo papa. Tika. Tika. Nga eza conseil na pesu. Telemana no pona mboka na yo. Bundela na no mboka na yo. Mona na no avenir na yo, héritage na yo ya bana na yo papa. Poto tango ekokweya po ekokweya Occident ekokweya tango ekweya bongo okima wapi papa na ngai okima wapi okena mboka ni France ekweya Belgique ekweya ba Allemagne ekokweya Angleterre ndenge moko po eza bitumbu ekozwa bango nyonso bongo biso papa ngai na oto okima wapi au mona te benda film na puisque ça va arriver ya ekokoma ngai na oto okima wapi na Congo ngai na oto okima na Congo oza mboka msusa okima papa okima ka na Congo po ato okimi na Sénégal bayebi yo kuna baloba ata muto oyo atiaki trouble na mboka na ye okimi na biso osela biso buzoba awa papa okoma kwa ndindi aolanda manga batu bakomo bambe banini po bakombo po akufa po bayebi yo obomba na wapi papa na na pesi yo na lobi lelo na mpona ngai na asio na lobango sute po so zwa appel ya Nzambe so zwa ba message ya Nzambe lelo Nzamba komi ko c'est comme si okomi complice ya mabe ya mboka na yo alors ngai na ekopesa yo juste un message ya muto yo pesa na kanembo te wana o bazo kole bino mibale na ye oyo baza ko sala pona mabe pona makila pona destruction ya peuple na yo ya mboka na yo président na biso a yoka message a sosola makambo nini mutu wana oyo azoko benga pour moi c'est un collègue pour lui ya baza ko sala misala moko oyo azo bomba na sima oyo azo bomba spirituellement plan o basali ba vandeli yango c'est déjà fait. Le quoi Nzamba confirmer ngango ce sont des choses qui se font mais il y aura des sauvés o Nzamba ko sauver puisqu'il va sauver sa patrie Nzambe na bomoyi akokangola Congo azana bateau ya telemi na sima na bango ba soda o ya lati molimo na ye bateau ya lati molimo na ye bako sauver Congo mais et c'est mon abiso kozala biso nyonso tout au monde président na biso soka yebaki mutu wana makanisi na ete oya bombi na sima makanisi na ye yango yo ngana memi lelo pona koyebisa et puis pona ye moko le danger o Nzamba la kisaki o tozo sambele komati o Nzambe kutu ye moko lingite koma puisqu'à zo révéler yango po ekomati poto telemela yango poto lobela yango salamate poto boya poto éviter. Voilà mes frères et sœurs message onaya kinango yango wana bandeko nanga na lobi maloba sila kingai na munoko na binzambe kanganga na munoko na vanda po na mosali na yo kanganga munoko na vanda po pardon so na bimi na message obo makambo nga na monyo Nzamba la kisingo donc non Nzambe
pesanga na okimia na vanda na soit quelques jours na bonde mona ki opesa message yango message na ye nango lelo. Mes frères et sœurs, tout ça kaka na message yo eloko tokoki kosalela peuple Congo ngelo na koyebisa bino nzambe na biso alobi to telema pona ko botter les fesses à ces gens ba bima batika mboka na biso poto boya ezalo kwa mta kotelo na ndaku na yo ovandi ozongi simotikeli ndaku azwa na bana na yo ndeko yo kondi oso salango muninga moko mutu moko abwaya kotelo na ndaku no tout le monde a ko telema ko benga na yo ko bundisa mais ndenge nini bandiko ngana zaki na vanda ki na moni caméra na kanyango na maboko na ngana bimisi yango na boaki yango libanda. Et moi spirituellement c'est comme ça que je suis. Na molimo na sakanaka te na sakanaka lisusu te po na ibi makama molimo, je ne blague pas. Mama molimo na sakana ngo te bandeko toza bata molimo tokolonga na molimo. Tokolonga na molimo. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oh, tozo tike usa mama, on nzamba la kisi bo, eza molimo. To ki on a molimo, lobi so to telemeli yango te to mona ngo komi physique. Et salami, et comme ya solo mais nga na yebi ke ngai adasa na perdre mboka na ngati. Ngai na zana kati ya bato ba omona indépendance spirituelle wana. Ya mboka na ngai na omona. Na komona yango pona zawana na telemeli yango na ganga kana lobaka na sakaka pona yango na omona yango botele mabandeko to saka na katikati ya butu na 3h du matin lamuka loba pona vie na yo ndenge lobaka pona bana na yo ndenge lobaka pona ba projet na yo ndenge lobaka loba pona mboka no po makambu na biso avenir na biso evandi na mboka na biso. Mutu na mtana mabele na ye. Mutu azo kanisa ke poto eza ya biso na ya bana na biso azo mikosa. Poto ngo kutu eza susu ya bango mode. Bango mo ba perdre ngo nyonso ko kwe. Misu na bango siko eza kuna e pa na biso. Ba ose la biso ba grand complot. Tala ba complot bo. Donc voilà mes frères et sœurs, partager message na bandeko na baninga toyeba makambo zo salama. Lokola nzamba tangi hôpital wana nga bana nzamba loba na nga na ba ona ba hôpital ona ebite na nzamba nyonso tu na tiango na mabondeli naza ko loba likolo nango na bimisi likambo yo na bimisi likambo lokola ka nzamba bimisi yango boye makambo ne bima kuna ba bima na poasa makambo zo sala na hôpital wana makambo zo sala batu po ba piswa na biso toyoka kiango kezali ordre mondial ekoya nzoke se salama nango ba ezali déjà ba piswa na et c'est salama bazana bateau déjà bazo kotsa biloko na po baso ba ko boye binde bakangara batu pona ba kokele ba guerre bakangara ba jeune ah oui toute la histoire ba guerre ndenge le ka deuxième guerre mondiale ndenge le ka ba kota ka bazo benda ba jeune bakanga ba ka kanga ba jeune na makasi ba mema bango ba ke obunda bitumba o bazo ko mema ba jeune o ba yebite ba bunda te ba bazana bango ba simba minduki te me ba ko kufa jeunesse ko ba yebi na bango bunda te ba osani ba kufa ayebi atande ba simba ka minduki te po kaka na nombre ya batu ba yaka ko kanga ba jeune ba kanga ba jeune ba kende bitumba. Et loko nzamba l'accès na mboka na biso yango wana. Mais moi ça me dépasse na mboka na biso. Bazo kota na ba jeune kotia bango ba pispa ba ko zwa bango na ba détecteur okima wapi ato bomana na sama bele so ba tie détecteur wana détecter leli tintinti boyebi ka ndenge za net na ba aéroport ndenge zala et détecter roboma na bi ba juyo ba kena yo nde makamba bongo ba bombeli Congo yesu bandeko na ngai to telema mwana na yo ozala bana na mibali etamboleli na ye ndeko landa ya mwana distraction bazo kotisa distraction makasi po ba jeune wana nyonso tu baki to ebite soki ese salama kala ba bano ba botamaki ba 80 banini basi ba tchatcha bango bilo wana to ebite to so comprendre pe jeunesse angote to so comprendre te soki nzamba la ki so pe salamiti na ba occident déjà na ebite bandeko message na ba pesinga na komisi na bala para na kombo nzambe te mais ngai na lobaki boy soki makambo na ekoloba lelo ponga mona ngo tellement grave so na kosi ngo na kombo nzambe na tchaka ka kombo mukonzi na biso oui parce que ça mukonzi mérite le respect na ko tchaka kombo na epamba
na mwana mobali oyo abatu so abetaka musique na ye nuire na vie ya mutu te et l'autre côté na kotiaka akomona bango pamba te. C'est parce qu'il y a un grand danger, il y a un grand danger, c'est très très sérieux. Na ye kopesa na bango message ba benda na bafungola misu batala makambo nzamba lobi bazwangwa la lèche, c'est très sérieux. Ngaso nzamba lobi te na yakati. Voilà mes frères et sœurs, nzambe na nga pambola bino et sika zali molimo mo santu amona bino na tiaka bino ya mabondeli bana ya mouvement TV ndenge nzamba sangisi biso na mutu nyonso to akoleka okomona message oyo naza mwana mboka na yo tozali bana ya tata moko mutakela biso aza kaka moko nzamba zaka na ye mibale te totelema mpona mboka na biso totelema mabe makasi bazokotisa biso toza na bana mibali toza na baneveu toza na famille bana mibali bazali toza na besoin jeunesse na biso metala makambo oyo bangi balekela biso pendant que toza na distraction bango bakena système moko oyo tokoki koyeba te oyo tokoki kosoupçonne te bapuce. Voilà po baya kokanga bango lokola ye Macron lobi ya koya po asala ba minere na biso soki nini so akoma soki nani yango na Congo tanga kokoma na même mise tanga bako donc ba aliéner biso donc ba coloniser biso ni aloba nini to signer ki ba contrat ba kokanga biso bana na biso ba cheki ba piste ba ke lo mindela bango troisième ba ko silisa guerre na bango moko eza guerre na bango ba aussi sango bango moko eza biso te. Donc voilà tina oyo mutu wana bomoni azo traîner wana makambo azo luka Macron makambo azo luka yango wana tanga aussi ça va posa na ye eza kwa la lisabiso nso et azana même plan mabe na sima ya oyo azo benga ye collègue na sima ya mukonzi na biso. Donc voilà tata nzambe apambola biso lisusu atika biso te na makambo na temps oyo tokomi nango totiaka ka nzambe liboso akende na biso tina suka totelema bandeko toko bote batu oyo tokobimisa bango libanda kaka soki totelemi soki tolembi tolobi tokoki na biso te tobeleli nzambe ya kosalisa biso nzambe akosala na ndenge na il fait toujours à sa façon mais il nous a donné ce pouvoir là de nous lever c'est eza ya biso nde tobundelaka bandako na biso biloko na biso c'est comme ça qu'on doit faire. Même attitude mboka eza ndako na yo yango nzamba alakisa nga na vai na ndako c'est eza mboka na ngai na kangi caméra na bimisi yango libanda et c'est l'attitude oyo nzamba azolinga nazala nango c'est comme ça yango na lobi nga lokola nga na telemeli yango na molimo nga na komona délivrance en mboka na nga na komona na kosimba héritage na nga. Voilà c'est comme ça, c'est une décision. Voilà to sala to zo décision ya malamu to partager bandeko ba mona message o bandeko na mboka o yo moko place ozali nayebi koza muta esprit po biso ba Congo to na esprit ya nzambe tata nayebi ke bo soso la message o pe bo tika ngwele kati nayebi ke to ko telemela ngo na façon nyonso to tika tata nzamba pambola biso apesa biso makasi to telemela yango vraiment na tiki biso soki Yesu na biso azongi te na kozonga na ba message yo papa pesi ngai na sa musala na ye oyo atindi ngai na sala ti na suka ya mission na ngai na kosala kako tata mokeli alobi na sala tika ye tata apambola biso. Au revoir.